Oui, lelo arrivage à Sike komi na boutique na biso na matongi na Irebu A37. Maman bijou le binga na ko somba robe quoi. Et là va de présenter bino ba Sike komi. Lelo toza na jour to fongoli ba arrivage hein. Oh bonjour bon la bino nyonso toza ba robe. Lelo ko sika terminer côté belé. Ba arrivage payé. Ba arrivage na boutique na biso. Et ils ont matongi na Irebu A37. Maman bijou le bino robe on a la date. La somme yo ka $25 ya pamba. Hein, ma robe est à modèle na modèle. Mutate kaka a azozwata. Ya osale la bino ba photo. On a présenté bino robe par robe. Robe na uti ko somba ngo sikoyo na somba ngo na $25 ya pamba. Merci. Oui, robe na lati yango yo hein. Eza vraiment moulaiti na makono kuna na se. Na somba ngo na boutique Bidor $25 ya pamba. Hein? Donc, bazo bandera na 35, mais ngana kakoli na 25. To sali bino boutique na kati ya auberge. Mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin, okozwa vin na kati. Obosala ki mwa dodora na yo na poto, okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso. Mama bijou alobi obosana ki kado kobanga na yo te. Mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso. Oyo eza na matongi na Irebu A37, botala ba ombia, botala ba savon, ya ombia ya mbuma, ya ombia ya mai, botala mama bijou atie ba maquillage, na tie ba anti-age. Mama bijou alobi kobongisa loposo, eza place mosusu te kaka na matongi na Irebu A37. Olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matongi na Irebu A37. Mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage, toza na ba dentifrice, okoki kobosa na dentifrice na poto, okozwa epa na biso. Biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne. Botala toza même na ba bande hygiénique. Mama bijou alobi boutique na biso nde makambo. Boutique na biso eza na matongi na Irebu A37. Okoki kobosa na yo chargeur na yo na poto, kobanga na yo te. Mama bijou atie tina ba chargeur pour na ko charger téléphone. Mama bijou akanisi bino na nyonso. Toza na ba coton-tige, toza na nyonso na nyonso. Okoki kobosa na eloko na poto, kobanga te. Kaka place okola la place okosomba biloko. Epa na biso tote kaka pirate te botala biloko na biso ndenge za kitoko. Ozala posa kosala mutu kado, yo za na poto. Contactez Mama Bijou na numéro